bandeko tosunga ndeko na biso naloba ngo ata neti SOS tosunga sœur na biso asepelisa biso ba théâtre asepelisa biso vraiment na mabuki asepelisa biso tosunga ye ekozala malamu mingi bino baye bosungaka ba artiste bino baye botalaka ba théâtre. Pensez à cette dame qui est à mes côtés. Bien, tu peux accepter que lobby moi na yo to ko kono sa théâtre. Tena olinga te. Ausate. Ausalati. Les amusala peut-être il y a aux la chance. Eza bon na intimité. Ausate na oboya penza. Kwa exemple musala moko ba ko sepela na otango ba mona na télévision ba ko sepela na o. Mais tant que les camas, on a abandonné. Vite, je vois au Komelangaï. Comment on dit place à passe, il y a un téléphone. On a un accident, il y a un téléphone. Il y a un secourir. C'est moi sim blanche, je n'ai pas de konanga pour n'ayambaka ne fils qui m'appelle. Koinda botuningate bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele Kikaka leri nyos kikakati mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijane. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami ezamoke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye bana poto bana partout bande obalandi ya émission na biso mbote na biso mbala sima tozaki na mama Poso artiste comédienne oyo ya le prince du rire oyo bazali ko joindre papa Lokuli bazali ko joindre papa Ngalufar ndeko mwasi oyo azali ko sepelisa biso to pe sepelisa biso na ba théâtre asalaki accident monene bomonaki lokolo ndenge komaki ezalaki somo otala yango ndenge nini ndenge bobengi rabi ndenge nini sikoyo Poso akomi ndenge nini na baite na sa suivi na landela ne parce que évolution za ndenge nini lokolo yango ebiki pota ekauki ezosenga nini tosola lisuna ya zampandi na nga yawa bonsoir mama Poso. Bonsoir Rabi. Bonne santé. Muke kaka. Muke. Mbala simato yaki ba ndeko ya fondation to kanisa ba comédien tozaki wana ba Robert to ekotala yo ezemo ambiance ko seka et ça la ko to moi bien moni biso ba ndeko na yo mais après accident évolution izandengeni. Après accident c'est-à-dire au saki accident yo oketika mutu na coin akene na ye mutu yaki otala yo moto eye ewambuli yo naloba bongo ozaka rabi moto ramasse yo bu akimi na ye bozwi ete azwami pete nanda ozwa baswe na mama yemo webi kaka pota na yo naloba ozwi pota lokolo ya droite yango yo voilà le colo à droite va lui maman souvenir longwe nko ezomonana monana qui vraiment donc maman m'a coqué za sauté non bobi ndenge nyezalaka mboka na biso a soin ndenge ezalaka azokoko ke su kuna te pona su na mbongo te na omozwa ka soin na hôpital ka ya pembe na biso awa hôpital to centre médical ba centre ka ya pembe ni kaka awa nde ba komopesa nga moi traitement pour mbongo ke na ona mama emo ezate na za sonya loko te mbongo ni ezate Poso ba soin ke kaka ufuti mbongo esenga banini ezosenga vraiment mbongo ordonnance ezobima chaque jour nde na bofana zo antibiotique ebele na za muta munene ezosenga ba antibiotique ebele mais makoki ezate nani loko te donc nazobunda kaka bongo mutaosu aide nazomona na ngai te mutaosunga ngai te bon nzambe ka yemo kwa yebi
mais aza artiste ya mboka oyo nasekisaka mpe bato nasepelisaka mpe bato nakoloba nasepelisaki mpo sikoyo navandi ti naosala te mikolo oyo bateatre mino bato basepela nango wana totala bakale mondimi vie mushina suka na bokilo parisien refoulé eza ebele kokolo kuli donc eza ebele lelo oyo ozwi likama apparemment tu te retrouves abandonné délaissé ngazwa otala ngai te navandi kaka apart ka bandeko na ngai ya fondation tokanisa na yo rabi nde bato nazomona bango wana andeo ya wana naomona motu te poso toloba quelque part ozwi de goût wana c'est-à-dire ndenge bozosala théâtre mpe na mwa lolendo ke ozozwa art moko ezosala esala bien tu peux accepter ke lobi mwana yo tokokona asala théâtre te na olinga te aosala te aosala te eza mosala peut-être ya oza na chance eza bon na ndimi te aosala te na oboya mpenza po eza mosala moko bakosepela na yo ntango baomona na télévision baosepela na yo me ntango ozwi likama oza abandonné naza abandonné nazomona motu te à part fondation tokanisa na otya mai na mono ya jipe masamba bango nde motu donc famille ya tous les temps de tous les jours yo kutu yo moko déjà ozolekaleka oza koya po à part yo nani susu moto aza te moto aza te je personne bandeko balandi ya émission na biso olandaki nga na hôpital j'espère omonaki yo moko omoni ndenge bazosenga ordonnance esili deuxième avenue ekangami na aveni na biso bino nayaki wana nakuti baoperfuse yo chaque jour faut baperfusaka yo ntongo pokwa il faut bafongola pota basoigne chaque jour esenga mbongo pota na oyo ezwaki 225 épingle nde toloba na ndenge na biso ya balabala 225 épingle na pota ya mama poso oyo bozomona baolakisa no pota ne ezalaki grave ntango batindi nga photo na WhatsApp je vous dis nakokai na kotala yango te nabi oyo su nini et après naye kotala nabi namoni message oyo te poso asali accident nde naluki nabenga na rapidité mbangu ezalaki vraiment somo et Dieu est grand nzambe abateli ye aza na bomoi namoni mpe lokolo malembe moi évolution ezali chaque jour il faut basa pansement na pota na ye chaque jour il faut azwa baantibiotique ya makasi sinon te ndenge eza boye soki ebandi obimisa bapi esili ekoma likambo mosusu tozela te ekoma o basala boye bakata non toluka makambo wana te tosunga motu ntango oyo aza na besoin ya lisungi bino baya poto babwakaka bino te poso tolingaka yo mingi ozwaka bien wapi junior wapi etabe poso ere yango ya kosunga poso ere yango tosoutenir ye aza na difficulté artiste a danger Chaka Kongo oza wapi papa Dominique Kiele mwana mosaka ta benga Chaka Kongo oyebisa ye poso aza na difficulté awa a jeune fille andeko mwasi oyo azobunda supportaka famille bato babikaka nsima na ye ntango afandi boye na ndako bato ebele bafandi nzala asomba kisi to aleisa bato azwa pansement to afutela mwana minerval to soutenir ndeko oyo ekozala malamu mingi pota oyo esalaki ezwi 225 épingle oui sere na biso otambola na beki soki onyata boye po te efungwama na oka toza na poso nga alinga soki toza na ye tobeta mwa lisolo bato bareconnaitrake mwa malamu etabe akenda wapi po ezalaki tomoni oyo tomoni etabe po mpe junior azala na londres etabe aza na londres bosolaka tosola mikolo nde tosololi te ndenge nazwi ku oyo ye mpe aza na matanga ntango nga nazwi ku après 3 jours aza na matanga akufeli tante na ye bon nayebi te je crois akomela ngai komoni ke place apasi bayibaki nga mpe na telefone moto asali accident bayibi ye telefone le baya kosecourir naswalisi ye mwa sim blanche nde natie epa ndeko na nga mpo nayambaka ne fiske baappel na WhatsApp mais pour l'instant naza na telefone te na sens wana
La poso, pardon, étabé. Mais moi, je vais confondre. Je vais bien étabé. Je vais bien étabé. Je vais bien poso Je vais bien étabé. Je vais bien poso. Je vais bien étabé. Étabé, nos condoléances. Nzamba Zanayo. Zano Makasi. Zambenda Pesa. Zambenda Agi. Bo Junior. Ya Zanangola. Junior Nangola. Zanangola. Poso la paix. Il y a ça réseaux sociaux. Mais mon bon à Angola, il y a des personnes qui compte rendu à Zali, mais il est tout là tout le temps. Ok. Ah, nous quand ça sous la belle époque, tant que ça va caler, vous l'avez va film succès Bokangi Kinshasa. Ah, mais ça coco no bi coco to cette émission à poso. Est-ce que poso aussi là? Il y a pas si pour nasi là. Ils ont vraiment passé. Il y a solo. Même nous tapons à l'école la formation le couli n'angalfa. Tes messages tu départ à papa le couli, maman solo et kita. Te ezala ka bongo. Mais siko tozali. Tozali ba formation makasi biso to ko former sur na bato. OK. Mais pour ça ba ninga, ba leki ba CCP ba groupe na bango, yo likanzani la côté. Te nanu yete. Nante. Yete. Ya nango. Te nazanan. Ah, tu mènes à Yangalfa. Non, na sisi non formation te nazo zwa kaka. So combien des années? 22 ans. Vous 22 ans formation silika. Non, mais silika naka moi ne pas papa wana. Naka mwana. Bamsu ba lobaka 5 ans pamba na mona na koli. Naka mwana. Yangalfa. Ya so yani otala okoyebe. Toyoka be batala ba tout est ba ndifi. Atala ba tout ende. Aya tendeni. Akoko c'est le ba vérité. Ya so aya tendeni. Yo du chaque jour ya le la na pas pamba. Ando njazo mona boy donc azoka no muteme zo suka ye donc nyama ka mususu ya groupe sali neti moko telema mwa muke. Esenga ka kenga mfona sala. Siko na zate donc zo sali pe pas ninga zana. Ako supporter ceux qui au fandi makambo belé fandi. Makambo belé vandi. On souffre makasi. Na olala te. Ni nazabo. Pesa na numéro de contact na bande comme sous bazo. Rabi pesa numéro à poste. Otala na vidéo no mona numéro na ebo benga bo soutenir Fabrice Nteka le boss américain. Mame Miline Zemba. Lévi Cyril Arsène Modabi. Fiston Basende, vous soutenir Sœur Nabiso, à une difficulté. Faut t'avoir peut-être dans les solos zoyo kango, mais so moni ango ne psi yotam sukuto okolia musunité. Personne n'a numéro de téléphone na. 097 donc 00 243. Baba plus 243 plus 243 97 19 34 620. Bandela. Plus 242, 43. Plus 243, 97, 19, 34, 620. Des numéros, ils appellent à WhatsApp. Donc, si on a besoin de soins à l'hôpital général, il y a besoin à Awa. Et celle qui est ma coquille, moi, à Kendarakuna, ils ont les sous-soutés. Vous il faut médecin pour basimba pour basala boiba na critiquer mais boyebi réalité à connaître un bon pose au besoin ya makasi akomi kozwa pansement na hôpital na centre médical à coin ya quoi na bango kaka zui moi pansement na tongo ba antibiotique ya makasi bande obosala na ba hôpital na poto boyebi ba antibiotique ezo senga ya makasi oyo azozwa et puis ça coûte trop cher 4 grammes 4 grammes. Il y a modèle mon a 4 grammes. Vous souvenez dans la perfusion au moins mais ça passe. Ça demande vraiment de l'argent. L'argent bon au caca. C'est quoi na boy lobi na qui se ozoate. Oh là là. Exact. Kasi le quoi au pola yote. Nde sikolo kona obanga yango wana. Bandeko tosunga ndeko na biso na loba ngo ataneti SOS tosunga sœur na biso asepelisa biso ba théâtre asepelisa biso vraiment na mabuki asepelisa biso tosunga e ekozala malamu mingi bino baye bosungaka ba artiste bino baye botalaka ba théâtre pensez à cette dame qui est à mes côtés ça fera du bien vraiment bongo association na bino bata mabuki o nini ANTPC quand même soutien à bango ezali
namoni kutu ata mutu moko te. Te association au par ma soumwa za président ANTPC. Pour les comédiens sur les matins. ANTPC. Namoni mutu te. Bas informé te. Bas informé. Oh. Yo au Sadira te na association. Na Sadira na za. Vous membre ANTPC. Na za membre ANTPC. Oh. Bon, tu vas vérifier tout nana nous sommes bas informé te ngana luka lobi na benga na informé bango peut-être ils sont na bango pe kozamala pour bazape na hôpital oyo. Nayebi. Ba groupe ba WhatsApp et komati ya ba association. Si si. L'information est tambola kiti. Bon ba yeko telo te point. Je ne comprends pas. Nayebi te. Peut-être ba oya. Tamso ba koya nayebi. Toujours nini. Espérons que bakoya. Voilà, les amis pas si artistes et comédiens vraiment beau panza sango sous malamu de on a besoin zobela azan poter munene elle n'arrive pas à marcher alonga kaka ndaku akende tina hôpital place ba sale pansement vraiment na ba difficulté belé ceux qui bosungi et kozala malamu mingi ba fanatique ya Ngalufar ya Papa Lokoli ba fanatique ya Etabe ya Junior ya Poso Yemoko vraiment bosunga eza malamu mingi et okolo baso nini ipa ya ba fan na yo mais tant yo mona nu ota ba photo ndenge ezalaki et ça londe premier jour na mona kango pona mona kité mon sozoki erano yo ka douleur te batu ba oganga ka ba mama bazo ganga tant na moko longoli siko foulard na muto akanga na loko tant na talika bo na sengeka nzamba pianga kimia kimia ngo penzamba pesinge zo continuer ka siko soki yango tende na ngana sa crise na ngana kufa nzamba pianga kimia nzo tala ngo te na ko kana na tala ngo te na mona ngo te na sengeka kimia. Ça c'est très bien. Moi message j'ai pas fanatique na yo et zamala mi. Bon, pas fanatique na ngai poso ngai yo. Na souffrir na mona passe na la te douleur hernie surtout le coloso senga kisi na besoin vraiment ya soutien makasi prière vraiment soutien à prière na bino financièrement et na moralement et ça nga bien makasi donc mais ozo que so maman est moté parce que ma coquille ezati soki na nga nazo za na kana hôpital à pembeni. Voilà, merci beaucoup Poso. Merci na bande gonyo so balandi biso. Moi ma bangi ezali. Akokubaka libanga te. Voilà. Waka nazolo bana na oka pasi mais na forcer ka kubaka libanga te. Vraiment non c'est. Mais ba oka balingaka ngai na pesi bino ka bambote belé. Pona bike boze belé. Na okotanga ba misusu na tiki ba misusu ba oka ba yebinga. La personne qui a bambote belé mais boy ba kenazo mona passe bo soutenir ngai bo sunganga. Merci. Merci beaucoup. Voilà, soutenez cette dame, ça fera du bien. Aider cet artiste qui souffre. Poso boyebi ça va être belé ya kitoko. Izamala mumingi aza en difficulté pourtant le coloso soit merci nazo senga Fabrice Senteka le boss américain soutenir Ndegonabiso Mama Zefa Vita la première dame Sunga Mama Titi Mama Titi Bakusunga et ça moi bien wana moni Fiston Bassin de FB International agence d'assure Namoni Arsène Modabi Lévi Cyril Arsène Modabi le garçon capable plus fort que toi n'existe pas Papa Duval Kassongo Papa Dominique Kiele mwana Musagata Mame Mili Nzemba merci Koyago Belisha Fumu Abileli Mama Narij Randi Luwawa na bandeli merci Koyago Belisha Fumu Abileli Mama Narij Randi Luwawa un enfant pas comme les autres. Sœur Nabiso Posoye, maman Chantal la couturière. Vraiment, bah fan tout Arabi ma vie, non nyoso, bolinga ba émission Nabiso, tout son sœur Nabiso en difficulté et kozala mala mumingi. Merci. Et pas nabino nyoso bolanda ba vidéo Nabiso bino be bosoute na Nabiso. Merci pa Koko Dema o azasima bilili, to komi masuka so Nabiso lelo, to kutani mbala sima numéro ya sika. Merci vraiment. Merci Rabi.
Yesu na ngai na beta isi twaleo okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beta isi twalelanga okuse pona koyoka asile kango nano okoyeba mingai nango nazalaki nanga paye nayambi lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créature eye le bon potio naleki kati na mai naleki kati na moto maye memi ngai te mbonge memi ngai te yawa salinga bolamu yawa salinga Yesu ya salinga bolamu oh Yesu nanga Yesu ya salinga bolamu nalaki mingi kasi lelo ya salinga bolamu oh ya Yesu nanga okausi pisole tangaki na kuse opesinga pongi yo longoli besoni opesi kimyo yo mokilele mana obakisi esengo na yo koleka obimisi ngai na sali bulu ya kufa ozi mikuma nanga omemi yango olatisi ngai lambe ebongi nanga osuki wana tobakisi kembo na yo koleka nzambe nanga ya Yesu Je vis au-dessus des inquiétudes, au-dessus des soucis. Je suis libre en Jésus-Christ. Ozipo bolumburanga yo, tango nazangaki ya kolata. Okondisa libumulanga Yesu, tango nazangaki ya kolia. Nazangaki te pana Yesu, nazangaki te pana yo. Tango David aloba uta botama kino akola. Amona te moyenge benya kelela ngala kelela kite ya salinga bolamu ala tombodi yo ya salinga bolamu ya Yesu ya ranga ya salinga bolamu oh Yesu ranga Luka kipe lisungi ya mokili apusinga mosika balobi na kokite akoma kipe sije ya licholi yoso puna bilaka na yo otalinga na miso ya ngolu mokelinga yebi valere lokona ye naza motu ya na miso na yo papa ala yo komisinga ye sansusi bato batalinga bazokamwa ezani nyango sansusi omemi mikumba na ngai okomisinga ye sansusi masiya nango komisinga yo soki batalinga bazokamwa ezani nyango sansusi Yesu yo komisinga ye sansusi Samba Israel Yesu yo komisinga ye Masia ye Kutu mwajikushi ya bena Israel mujikenga to Kujini jijingani jinsanka ni bwimpa bwa bana beba Mujikenga jabu bakabiki la Yesu Wakabatumina ji Chakaba sumbila Nyoso bipa Yeso yo Ungeza na bipa Yeso bipa Yesu Yesu
Muchina chadikenga baka balola kaninga ninga kakeni bukola tonkupala kwa Yesu ikenga kakeni bukola tonkupala kwa Yesu mungezele pipa yaza pipa Yesu wega tombola Yesu likolo na nyonso oya silisi pasi ya pepe na ye eza mobele ye nzamba Israel abogina lokubu haleluya oliva koinda botuninga te bana poto sitia sikeye Kilongo TV Kioka Kilongo TV Bosa Bone ebele Kikaka leri nyosho Kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyos Kilongo TV bijou bye.